of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our product. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Actualité, binomo boyo ki ba actualité ndengeleki. D'abord, na pesi bande konyo Sumbote, c'est votre humble serviteur le pasteur Bienvenu Mestalin. Je suis kabiliste, communicateur de la diaspora et président de l'Adjo Kaka na diaspora, dirigé par notre frère le président Fabrice Djombi partout dans le monde entier. Mbote mingi na bande konyo se bazola nanga na premier lelo. Alors, actualité, le 13 décembre, j'avais dit que la Bandeko, le 12, vous se dérangez parce que Ebembe ya Tshisekedi et Oya Nangona qui s'assaté parce que Bakunda ont déjà. Donc, il faut qu'on répète que quand on a battu, Bazabaye, Barango, Chango de Yana Moutou, Nabango, qui est Bakunda, papa temporaire, ils en ont embêté. Alors, annonce Bapesa Kiwana, ils en ont qu'à pour embrouiller, population, dans le sens qu'il y a trouble pour rien. Et puis, bon, bilemo bomoni. Et puis, ils ont la bamakamoussou, sous tozolo bayango, fubo tchaka, na mutu na bino ke bachaka teme la prophétie. Parce que ils ont makamou de ce lobama na onkala, bateau, nous surtout ba participant na liwa ya Emery Lumumba, bakuna magalibanda. Ils ont la prophétie, to lobango, tozolo belango. Et puis, na lobaka, dernièrement, que mutu a rocha mutu makasi, a rolinga mema ebembe, a papa Tshisekedi na Kinshasa, a rosa problème. Bomoni problème n'est pas ya mano soki kabunda. Alors pour na boye ba prophétise la kana Brazzaville les ana zaki na elima moko ba na ko boma ba ko buka ba po to la naona bona ozunga bino su alors process reportage. Makambo nyoso bozoyo kakaboye. Boye bandiko mususu balingaka mwinda te. Bandiko mususu boyo kana ba quartier mususu balingi lotiliko ya SNL balingi yango te. Batu mususu même ndenge bazo bongisa mboka balabala kitoko mitema na mango zo sepelate. Alors voilà pourquoi quand toyoki sango ya elima moko azaki ko régner na Congo Brazzaville entre Dolizi na Brazza et bale moko eza kuna soki balingi batia pont banda kalesi makate ndenge batia ko ya biso ya Lwange oyo na wenjela ba mema ifika tuuti denama soki batia pont pour peut tourner mon Congo et Bukati. Batie pour batie ma pylône tout ça bozonga boy et Mélanie. Ba chinois ba meki une fois deux fois bazo kokate. Alors, enge bozomo na boy. Ba chinois ba sa nyonso bazonga pa nde ba yeko kundola elima oyo azaki komela ba pont ye. Tala misu na ye. O elongi na ye o bozomo na do elongi na ye. Balvazo bengaye mami wata. Non, boyoka. Pokuna bazo bengaye mami wata. Azana suki ebele na sima lokola mwasi suki penza kitati na se. Alors, mami wata azaka na mbisi na se. Mais mama oyo soki tata oyo ya azande na nguma na se. Botala bien boko mona kamera ndenge zo la kisa. Oyo ezana se wana eza nguma. Voilà, bozomona botala kingo na ye, botala ndenge bazola batomboli suki. N'est-ce pas? Tala maboko, tala loboko ya ye mususu ngala bazola. Alors, boyebi que
bande content de babo, c'est pour vous dire que beaucoup kamwa. Tala ba séparateur oyo nguma donc dans mami wata azalaka na mbisi na se. Mais oyo azande na nguma. Donc mutu ya mutu soki ya nani soki na basuki ebele kitati na se, n'est-ce pas? Mais na se kuna nguma. Alors bandeko ba pon ndenge na ndenge ba tie ba pon ndenge na ndenge zo melama ba tia pon melami ba tia pon melami. Mais en fin de compte ba chinois ba yeko repérer ba bimisi na mai. Alors ndenge to so la boy mais na mai esika ba pon zaki ko be ba pon zo melama ba pon zo kwea. Alors na Congo Brazzaville to zo bango bien entre Dolisie et Brazzaville. Voilà. Na banga bino bozomona comme si bokomona ba érosion penza oyo keno po peut-être bakataki banzete ba ezali ba érosion oyo naturelle ezali mais ba érosion ya maboko ya batu ezali. Welcome back si Welcome TV. Alors bomoni bino moko wana ezalaki na Brazzaville comment est-ce que elima ezosala bamakambo mpona kobebisa. Alors eza mpe na bato mpe na Congo ebele bandeko oyo baza mitema mabe donc baza lokola belima kolinga ko détruire bamakambo ya bato, kolinga ko détruire ba vie ya bato, kolinga ko bebisa makambo ya bato baza lokola belima mais omoni ba chinois badi ba bimisi elima ngona mai. Donc binomo bomoni pas de commentaires ebele mais na lingika na pesa ba congolais conseil que to yeba ke Nzambe azali Nzambe et puis basakanaka na Nzambe te. Et puis Bible dit que toute arme forgeront contre vous et vous allez nier sans effet. Lelo ndenge za awa, lelo atabuzo loba, atabuzo mata, atabu o tout mutako ko sala pona ko bundisa musana na Nzambe ko simbate parce que belima baza ebele na kati na mokili oyo bato ya mitema mabe wana oyo balinga mboka te, balinga ba konzi ya mboka te, soko zolinga mboka te, zolinga ba konzi ya mboka te e ko tinda yo na rébellion. Muto ya respectaka papa na yete, a respectaka ba parents na yete. Ako respecter pe kaka batu pe na libanda te. Azala pe impoli envers ba parents ya batu mususu. Alors batu ya modèle wana batindaka batu na rébellion et komi combattant. Alors kozala combattant pona makambo ya bitumba, pona makambo ya ba mensonge et ko mema on a lifelo parce que lifelo ezalaka. Alors moi étant que serviteur de l'Éternel, je suis bon avec tout le monde. Nalina pe sabino quelques versets bibliques pour comprendre que cet été que nous sommes en train de vivre, ezali mabele ya Nzambe ya bato. Tozwaka makambo ya Congo te totiaka ngo na ba vie ya bato. Parce que ceux qui bino bozobanga Nzambe te a commencé par respecter les autorités que Dieu a établies et même la malédiction na tanga la cabine la lobby la cabine banda kala. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire que je passe mon temps, mon énergie pour toujours vous éduquer. Dans le temps la verset biblique bon si nous nous retrouvons ensemble avec vous partout, la passe vous allez là, Jérémie 51. Jérémie 51, ça c'est Dieu qui parle. Ce qui te bandit, donc, on va partir à verset 1er, mais on a à partir à verset 10, Jérémie 51, la Bible dit ceci: l'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez une bannière contre les murs de Babylone, fortifiez-vous les postes, placez des gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grands eaux, et qui a d'immenses trésors, ta fin est venue dans cupidité et à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même: oui, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé les mondes par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Souligné verset 15. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait montrer les nuages des extrémités de la terre.
Il produit les éclairs à la pluie, il tire les vents de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout offert et honteux de son image est taillé, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point à elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une autre de tromperie. Elles périront quand viendra les châtiments. Verset 19. Celui qui est de la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Verset 20. Tu as été pour moi un marteau, ça c'est Dieu, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi j'ai brisé les chars et celui qui a été déçu. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi j'ai brisé les vieillards et l'enfant. Par toi j'ai brisé les jeunes hommes et la jeune fille. Par toi j'ai brisé les bergers et son troupeau. Par toi j'ai brisé les laboureux et ses bœufs. Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Châtelet tous les mal qu'ils ont fait à Sion pour vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, mon temps de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'entendais ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrassée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans les pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les nations d'Arara, de Mini et d'Archénazar, établissez contre elles des chefs, faites avancer des cheveux comme des sauterelles hésitants, préparez contre elles les nations, les rois et les médis, et gouverneurs et tous ces chefs et tous les mondes sur leur domination. Alléluia. Pourquoi j'ai choisi ces passages de la Bible? Parce que ça n'a pas makambo biso tozolela lelo na kati na Congo, bozoye bate, vous attirez la malédiction dans les pays, vous attirez la désobéissance et vous attirez la colère de Dieu dans les pays parce que batu bazongi et pas na nzambe te. Dieu yemoko agira. Soki liyo ozotambola na kobanga yete omoni ndenge za awa. Eza na commandement oyo Jésus-Christ a tiki la biso. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, Jésus a dit, aimez aussi vos ennemis. Ennemis azanani. Ennemis azamutu azo salomabe. Ennemis azamutu asalakabatu mabe. Ennemis azali mutu azoluka malheur na yo. Mais yo, étant que chrétien, étant qu'une personne, ozala besoin mabete ekoya na kati na mboka, na kati na nation. Il faut qu'on linga bango kaka. Voilà pourquoi, quand tu aimes une personne qui est en train de te faire du mal, Nzambe attendenge nini mutango ko kokayote. Et puis attendenge nini mutango akoki sala. Donc, ezala ba makambo ebele. Omoninga ne na lia tant na lobaka chaque fois je suis puissant, ezala ba ma sécurité. Et tant na lobaka dernièrement soki muto soki kabundu, ayoka ki ngai melngaka perdre moi na été. Na lobaka ngo clair. Basaka na ba esprit te mutu oya ko meka amema ebembe ya Tshisekedi na makasi akoza problème même liwe ko koma botala ba émission na lika na télévision na loba yango mais asali yango na mutu makasi et puis eloko alobi ke ebembe ya papa na biso Tshisekedi eko ya le 12 mai oh donc lobi alobi mutu akopekisa ngo azate amoke Nzambe. Donc cela veut dire ozo Nzambe na makambo ya buzoba ozocha Nzambe na makambo, Dieu ne veut pas. Tu amènes la malédiction comme dit la Bible na tangiawa na kati na vie na kati na famille na kati na postérité parce que tu ne veux pas écouter. Alors l'écoute c'est très nécessaire. L'écoute est très important dans la vie d'une personne. L'écoute est la eloko comme mayo au monde Nzambe parce que moi à chaque fois na kanisara mingi lobi na ngai. Les jours que je dois mourir, voilà pourquoi prophète Moïse a lobi que Nzambe enseigne-moi à bien compter mes jours afin que j'apprenne mon cœur à la sagesse. Alors on a zongé la bino sur Hermoko. Tout la nana no ndeko Fabrice Jombi na interview à Salaki azo continuer à côté à Bandeko pour na toza na bolingo to lingana
Alors, na kuta na bino sur l'air moko sur Mbote na bino banso balandi basango lokota lingana lolaka ya RTG mokili mobimba batata ba mama mbote tala epai mokolo malelo penza tokofungula kasi basongo babiso na mabima matali politiki awa na ekolo Congo démocratique pe kotelesa na bino ete ministre e atala kama mia bosembo mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba akutana kibongo mokolo malelo na bai Union européenne tala epai penza bakani semboni ba kosala ete bosembo ezonga pena solo solo awa na ekolo Congo démocratique ezalaki boni tolanda babeti penza sete po ya kozongisa na alima misele ya politiki mingi penza na mambi matali bosembo awa na ekolo Congo démocratique tala epai bai Nations Unies bazali kosala nyonso po ete makanisi mabango ekoka kosunga mbula matari ya ekolo RDC na tina kozongisa kimia solo pe kobatela bana mboka pe kozongisa ekolo Congo démocratique na alima pe makanisi ndenge ekozalaka na bituka na yango nyonso na tina te bakambia mbula matari babongisa ekolo uta kokoma 2030 to sola ete maloba kitoko ekosunga penza mambi matali politiki na biteni na yango mine lokola te kobongisa mibeko ya mboka kozongisa bosembo ya makasi po ya bato banso kosunga ministeri ya bosembo pe ya bobateli bato po ete bosembo esalema na bokengi nyonso pe po ya bana mboka nyonso esengeli koyeba ete misala kitoko miye ekosunga penza ekolo Congo démocratique na kobika malamu pe tango inso na lisungi ya bai Union européenne PNUD MONUSCO pe UNICEF bai pigma elongo na mosali ya nzambe monene pe alanga nzembo ya ekolo Congo démocratique abenge mbongo na kombo ya Moïse Mbie basalaki likindo linene mokolo malelo libosa bapandisango banso engumba Kinshasa na tina ete ya kotalisa na bango concert et alingeli mokolo ya 14 mai kuna na Char Club ezalaki boni tolanda lisusu mosali ya nzambe o abenge mbongo na kombo ya Moïse Mbie Mulaya asengisaki bapandisango bonso engumba Kinshasa mokolo malelo na likindo linene po ya koyebisa na bana nzambe nyonso concert monene ya lengeli mokolo ya 14 mai kuna na Char Club na commune ya Gombe na lisungi ya Pigma na ngonga ya 17h tala epai mosali ya nzambe pe alanga nzembo monene ya ekolo Congo démocratique alingi asepela pe alakisa na bana nzambe nyonso maboma ya palaki na ye ya sika hero pe koyemba pe kobina elongo po ya lokumu ya nkolo nzambe tala epai lisusu ezalaki libakuli nzenga po ya bapandisango ya kotuna ema mituna na oyo etali maloba ezali na palaki na ye pe likambo ya gege oyo etungisi bana nzambe nyonso tososola ete concert ebengami pigmenté ekosunga penza bana nzambe nyonso ekolo Congo démocratique ya kozala lisusu pembeni pe liboso ya nkolo nzambe ekozala esengo makasi pamba te bakotombola elongo Yesu Masiya onzela ya loyembo bandeko banandi basango lokota lingala mokolo malelo penza na kozala ngai moko te nazali bongo nelongo ya mokambi ya lisanga ajo kaka o abenga bongo na kombo ya mwana mboka Fabrice Zombi mbote na mwana mboka mbote mama balandi ya RTG mokili mbaza kolanda sikoyo kuna na kote ya limité 10e rue basali penza babenga na lifalance sepulcre to tombo pe ko kuna penza papa Tshisekedi makanisi mama bazali boni bon makanisi na ngai ekozala lolenge ndenge moko na te kosola na yo mikolo mileki ezali koloba ete omoni Congo oyo ya biso oyo Kimbangu akufela oyo Lumumba akufela oyo Kabila le père akufela il y a que 3 héros nationaux oyo bakufa mpona mboka oyo Congo mboka oyo Congo tozali na posa ya kimia mboka oyo Congo tozali na posa totonga yango mboka oyo Congo tozali na posa ya kobebisa yango te oyo si totongi tobatela yango et puis tozali na mibeko likolo ya mboka na biso Congo République démocratique du Congo il faut encore totosa mibeko wana ya mboka Congo pamba te oyo aleki mibeko likolo ayali te nakolinga kozala pena trop rapidement kokende na yo madame koloba ete ndeko nanga oyo elenge mobali secrétaire général ya IDPS Kabundu Kabundu kwa Jean-Marie
Moi, pour moi, je pense que aye kokotisa miringa désordre na kati ya Mwana mboka Fabrice ajoka na kata yango wana omoni na koyebisa yo tendeko na ngai mama omoni yo moko lolenge nini bilenge bayi bilenge ya IDPS bakimi IDPS pona koya ko rejoindre biso na kati ya majorité parce que nalingi nakende na yo o comprendre te message oyo olingi kotinda sikoyo ya koloba ete bandeko na 10e mairie bakei kotonga po ete bazwa nzoto ya Kongo ete Tshisekedi bapiko yango kuna ngai mpo na ngai na koloba ete ezali mabe. Mwana mboka Fabrice Zombi mokolo malu moleki penza ye moko secrétaire général ya UDPS Kabund bakutana kibongo na mokambi yango bakincha André Kimbuta na masolo mabango yo monete pena moi des autres azali parce que bongo de basi batongi tombo et puis bakoy kutana na mokambi yango bakincha masolo pe mesila kite balakete bakokoba pena mokolo malelo ezali boni yango ngai na koloba na yo boye ndenge na uti koloba tutalera awa ndeko wana aye na kati ya désordre na UDPS ndeko wana ayebi ete IDPS esi esouffrir makasi IDPS eza susu na ngonga ya kosouffrir te IDPS bakomi na ngonga ete bameka ata moke kosala pamba te baumeli wutakala batikala kosala te mpo na kati ya République démocratique du Congo siko ndeko wana makabundu Jean-Marc Kabundu quoi je sais pas nayebi komo na malamu te excusez-moi nazoko konani yete mais na kusenga na ye soki solo azali congolais soki solo azali oyo aye na politique ya Congo po ete abakisa un pierre atala lolenge kani politique ya Congo ezokokende alanda mibeko ya Congo erobi nini mama na ngai ndeko na biso oyo tata mokonzi ya mboka ya kokamba ville de Kinshasa André Kimbuta tala esika ya bijou apesaki batia nzoto ya Etienne Tshisekedi à plein de boulevards na espace vide oyo tulingaki tolekaka wana tikino tokokomaka bakoko totalaka ta nzoto ya Etienne Tshisekedi esika elala yango oyo tala nzoto ya historique politicien ya Congo esika nzoto elala yango oyo obendenge moko tokunda Kabila le père na kati ya Gombe tozi aussi Etienne Tshisekedi tokundi na kati ya Gombe où est le mal mwana mboka Fabrice Zombi yo monete bayi MONUSCO nde bakotisi pena bulu ekete na kati ya makambo wana po ete balakaki bango ete bango pena bakosunga bango po ya komema nzoto ya nkondo Tshisekedi malembe ti mama est-ce que bayi MONUSCO oyo ezali mboka ya ba MONUSCO oyo ezali mboka ya ba MONUSCO te oyo ezali mboka ya ba Congolais il faut bango ba Congolais bazala lolenge moko na biso na mbula matadi totambola nzela moko po ete tomema solution yo kolanda mundele lokola sika mundele tolandaka mundele te pamba te mundele ayaka kaka soki amoni mosuni ezali wana lelo oyo MONUSCO ye wana lobi etali ye lisusu te baza susu na charge na ye mena bakozonga na maboko ya nani bakozonga toujours na maboko na biso yango wana mpona nini ifo kobanda nano mobulu mpona kwa kokotisa kimia ndenge omoni bandeko na nga bilenge ya IDPS bakomprendre ete distraction ezali awa makasi tika tokende na kati ya vision ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange baike balobi ete bino bosomi ne bilenge wana UDPS tosombaka kaka po ete tango papa Tshisekedi azalaki bakendaki PPRD boni na nsima ya liwa na ye tomona bilenge ya UDPS akende kosadere na PPRD mama ye Congo tosukaka obe na kosomba ata moto asaleli oyo ezali conscience na ye bino mokolo baka kosomba yango mbongo yango wana biso tosombelaka bato wana sak biso moko tozalaka na yango te ngai moko Fabrice Zombi nazalaka na yango te oyo kaya kosombaka bato nde tozalaka na yango ezali ete ngonga oyo Nzambe akokisaki message na ye ekomi kokokisama Joseph Kabila azali oyo Nzambe atindaka solo na kati ya République démocratique du Congo et puis Joseph Kabila azali moko ya président oyo akokotisa kimia et puis Congo ekokabwana soki mokete pendant que Joseph Kabila azali na kati ya kiti na yango solo pena maluba kitoko ezali kozalisa na pokwa ya mokolo malelo mwana mboka Fabrice Zombi lokola ba UDPS bakoti na mwa mbilinga mbilinga to balubaka mwa mobulu yeke bino boye bozali na majorité papa Tshisekedi azali pena moko ya bato ya minene basala politique awa na ekolo Congo démocratique bokosenga na pena na bango nini to pe na motema malamu na bino bata majorité bosoka bango po ete to le pela nzoto ya nkondo Tshisekedi na kimi nyonso awa na ekolo bomoni te tokosenga na bango toujours pour politique etambola malamu il faut ezala na mbanda politique ekoki kokoma te biso nyonso majorité toujours il faut ezala na mbanda mais mbanda wana ayeba lolenge nini azokanga liputa ndenge nini mwasi oyo ndako akangaka liputa
veut dire nangina lo baboye ce qui solo et IDPS il est continuer venir na yango avec succès c'est que IDPS il faut comprendre que le peuple congolais jeunesse congolaise et si ba comprendre était que ba politicien bazaka obena posa ya libumu na bango sikoyo bakotisa solo na kati ya maloba na bango bakotisa solo na kati ya misala na bango ndenge moko ndeko Félix Tshisekedi na ngongo to ko solanga na yo oyo to bengi Kanyama ya Belgique Kanyama ye moko ayebi message na koloba na yo Kanyama ya Belgique akomi kuboya kopesa ye autorisation asala manifestation na kati ya Belgique na kati ya Bruxelles pourquoi parce que mbilinga ezali makasi tika ete ngana lo baboye en tout cas longoni ya mingi na bandeko jeunesse oyo ya IDPS ba yeko ya ko rejoindre biso na kati ya majorité pona ko partager na biso message ya Joseph Kabila na sengi bino ntuka ndeko bokende kobelela ba oyo batikali kuna boyebisa bango ete bai ya esika Joseph Kabila apesa vision na ye pona République démocratique du Congo. République démocratique du Congo ezali na posa ya etongama. Congo ezali na posa etongama mama. To boma Congo te, to tia moto likolo ya Congo te. Ndeko Kabunda secrétaire général ya IDPS ndeko soki solo ozali congolais linga ba congolais linga bana oyo ko bimisaka na balabala tala awa na utaki komona nzoto ya mwana na wefa na kimia utaki ko perdre mwana na yo awa mais tala ndenge ni nolelaki ya yo mwana akufi na libanga te na lisasi te ya policier akufi na maladi na kati ya ndako na yo mais tala ndenge ni noleli siko tia pe na kati ya ba para mususu oyo bana na bango bakendaka kokufa na manifestation oyo au salaka bapel oyo au salaka bambela zala parent tika kimia na kati ya Congo bimisa makambo ya désordre oyo ko sala na kati ya République démocratique du Congo matonzi na mwamboka Fabrice Zombi azali bongo mokambelisa ngajo kaka bande ko balani basango lokota lingana na manaka ya RTG mokili matala ya peto comme na suka basango to mela kibino mokolo molelo soki bosepela ki na basango mai boto na botonzi na mona mboka Enoch Makela Benjamin Luyele Moses Mola Fred Lutua be basala ki te basango mai e ko mabanda ko mabino boboto bondeko boyingile bisika biso e bozami botika na malamu. Contain high-quality natural ingredients with no harsh chemicals. Our mission is to help you achieve flawless, beautiful skin. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. We are proud to share our products with you.